À l'occasion, ya mobange na veillée de Pâques 2026, oye salemaki avec impact pe idéologie. Mokolo ya samedi 25 avril 2026, oyo, kuna na baruti tabernacle, na numéro 6, ya avenue paroisse, na quartier Rigini, plus précisément na commune ya Lemba, et paiwa pilibota na nkolo, bayaki tellement ebele, pona ko participer na spécial culte oyo, ezalaki bongo sanctionné, ya liboso, ezalaki bongo sainte scène, tope elango pe ya misatu lavage de pied pona kosala ndenge nkolo Yesu Kristo aloba bosalaka nde boye pona kokanisaka ngai na yango botika nayebisa bino que avec le concours ya l'homme au charisme équilibré le pasteur Baruti Kalala Carlos bakisela ye boule de feu nyonso elekanaki kitoko avec impact pe idéologie. Il est 5 avril de Bolobi, mais pas que là chaque jour. Plusieurs situations ont été dans la vie. Ce moment où tu as un lelo. Bisous les tu as vu sur le long, on a un voyage, fait un azara, on a pas que les lambeaux, on a bandit, on a pas tabernacle, on a checké un lelo. Bah il m'a imité. Tout conduit au tabernacle selon la parole de Dieu. Pâques, il y a une date où tu vas checker Pâques lelo, non. Jésus était ressuscité. Jour où en haut, il y a la confusion, mais tu as vu qu'il est ressuscité. Il est cher aussi dans nos cœurs. On dit on est dans la paix. Il y a un bon date. Oui, à rester il est 5. Est-ce que vous avez monté pendant? Non. Chaque jour, Dieu il est vivant, il est ressuscité. Il est vivant, il est qui Jésus? Où dans nos cœurs? Oui, que Jésus est ressuscité, il plaît à la tombe. Pas dans la calme. Peu importe le problème, Jésus est ressuscité. Noko! Tellement elango ezalaka na ba impact ya kitoko pe ya malamu na bomo ya bana na nzambe oyo basalelaka yango na motema malamu pe ya kofongwama bondimelanga que peuple de Dieu awa bazalaki ya kotondisa mapenza na sai makasi na mitema na bango po na service oyo ya sainte scène pamba te yango ezali lipamboli ya monene po na bomo ina bango.